Yende ngaza wana. Banda bana otie so mona tangela combien de personnes Denis Sabimisa. O yebike o mona Denis net nani. Non, mais tangela sko bana wera. O ya lobi akufa tangela bana wera. Azala muta hote. O la sala effort a ok na okufa. A ok na osila abimisa ta mwana moko loba loba kombo na ye. Atiki la biso nzondo ti. Ateka, ezaso ya yete kende chaîne. Mais buti ba fantir ko. Batu ba sabuzo ba mingi na Congo ezaka o bobenga ba serviteur de Dieu. Ce sont des aventuriers. Oui, tant que oh malam oh yobike comme on est Congo makasi oh nan ba bimisele makamte net nani. Basala nzambe ba pesi biso mayele na bali bango ba bebisi réputation. Na catch bango, na maramunioso bango, na basi bango. Jepsa misenya mokili bakanga na mutuka. Mes internautes des Beaux-Arts TV, que Beaux-Arts partout dans le monde pendant l'émission, il y a la période des stars qui se présente par votre humble présentatrice Grace Marco, l'autre m'a appelé la bouche électrique de la presse congolaise. Donc, Nazaka wana kande na ebise bino penato la te boulot toujours. Kinshasa commune à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis avec mon invité, c'est confrère Bolingage Mingi, c'est lui qu'on appelle comme ça. Dieu merci Mbadinga, Babi. Donc, papa Polele, Naine Tobeta Masolo. Par rapport, il y a actualité, il y a Internet, il y a biso neza ko s'est passé. Babi Mikolo Internet, c'est là, la tesa toujours, il y a au télém. Makambo bima à gauche bima à droite. Maintenant, Dieu merci Mbadinga. Aé bara vraiment, moi Makambo pe aé bara ndenge ya ko expliquer. On a préféré l'élo. L'émission na yamba tout sur la par rapport il y a analyse. Avant d'abord on a présenté Bino. Dieu merci Mbadinga a invité nanga lelo. Là je présente mes dédicaces, mes meilleurs vœux, mes bonnes années na Baebwanga. Un grand merci à toi, le numéro 1 de Beaux-Arts TV, celui qu'on appelle comme ça Papi Kelly Boss. Un grand merci à toi, Jérès Brador. Là c'est mon équipe technique. Derrière la caméra, il y a Clark Serpa, le monteur de Beaux-Arts TV. Grâce Parker à ma concert. Bonne guérison à toi. Un grand merci comme ça à celui qu'on appelle Garçon Suisse. Il est aussi à Beaux-Arts TV. Et Nabato, nous sommes tous Bolinganga, Zoa, au Pindi, de Prix France, précisément à Milouz. Eric Isunda, Eric Nakasa François. Un grand merci à Viron Zambi Jikakus, autrement appelé Kumu Africa TV. Comme Africa Design, artiste à plusieurs styles, Azana pour la décoration intérieure et extérieure. Ceux qui veulent découvrir, nous allons les contacter grâce Makola. Mon invité est là déjà. Bonne année, Dieu merci Mbadinga. Oui, bonne année grâce Makola. Bonne année na batunyo soro ba opportunité au occasion Hollanda Bisso et bonne année l'équipe technique Mobimba partout au monde. C'est Dieu merci Mbadinga. Merci beaucoup, Dieu merci Mbadinga. Déjà na lobby na présenté mes bateaux ba otala biso. Balingo s'est présenté lisusu yo moko po ba yebio déjà mais ba découvrir yo na Beaux-Arts TV. Merci pour l'opportunité sous télévision to se présenter à Kakapo chaque jour mutaluka robak samara TV. C'est Dieu merci Mbadinga, chroniqueur, analyseur et réalisateur de plusieurs émissions à télévision na biso Awa et pourquoi pas à YouTube. Présentateur et émission 100% Star au charge à Bato Akimba Tikela mon petit frère Naye Freddy Akimbe que je salue en direct à Belgique wana na moi c'est maman Kova Kimbe donc et présentateur na autre prise de ces émissions 100% Star et ma chaîne partenaire est belé na biki bodmo na ngo partout pour cette chaîne mon côté pour ma chaîne partenaire bazaki belé mais non pesa ming merci na Dynamo Kabemba la belle femme et tout basaka ming la Lion na kati ya Paris wana. Et sponsor officiel, il y a 100% Star, Badega Schengen 5 étoiles à Katia Paris. Merci beaucoup, Dieu merci Mbadinga, Tobeta Maso Mouké. Dieu merci Mbadinga 2021. Comment ça se passe chez toi? Couvre-feu, pas Bana Faiba Bana classe depuis le 5. Jusque-là, non, nous classe est bandité. Comment tu trouves tout ça? Grâce à Makola, et ça nous bien, il y a question malamu. Il y a le bac 2020, soit dans le lobby, et les cas qui bien. Et même Yemoko Kolonzamba on comprendre que non Dieu merci Mbadinga salika prestige et 2020 premièrement la carrière nanga ezaki vraiment bien té de les dire on a le baquet
Nabeli plus de 5 mois, nazaki liboso ya caméra te. Et je suis vraiment malade, naye ko se rétablir, naye ko zongi la télévision. Et depuis na bandi d'ailleurs ko zonga langa ba Covid-19, oh lelo ti lelo pandémie yango eza partout et eza confiné vraiment ma casse na ba pays na biso. To continuer à bundaka. Et côté vraiment musala positif, négatif, mais on est toujours en vie. Tout ça là effort et on peut ça le meilleur na biso po et ça contrat auto signa on peut pas dire des fans. Na ba ndeko na biso oyo bazaka na poser reçoit information partout au monde où ba se retrouver vraiment te soki bango bazate soki 100% star ezate Dieu merci madinga tous information grâce mako la zate tous information te donc on est obligé à ça là ba msala ou tout ça là information tout l'accent tout mettre en devant bango pour bazwa vraiment ba nouvelle ou baza na difficulté peut-être aux en temps réel et na banzela na biso bazwa rango donc 2020 ils qui année moko vraiment il y a bien été premièrement non seulement pour la santé na biso mais pour la musala on était vraiment menacé na maladie oyo et ti lelo ils ont continué et continue 2021. Ok, merci beaucoup par rapport à jusque là classe et bandi na noté yo za indicateur ya masse ce qui likamboza tolobela c'était prévu pendant les 5 mais les 5 eleki et comment qui au ministre ya enseignement loba mutasa la jusque là tout monde a suite. L'année passée ça a été toujours comme ça bano bazwa ki ba diplôme d'état na habité zaki na moyenne pour makamba ba détente na bango bande ko continuer car mais l'année 2021 c'est toujours même na habité so ko loba. Grâce makola merci na opportunité. Maintenant le belo moko nyonso au Congo do sala to la na France. Pourquoi je le dis France? So France a kangi na 11h. Biso pe to yeto kanga na 11h. So France a kangi na 12h. Au monara biso pe to déconfiné na 12h. Donc problème ningo za nini? Ko kanga ba année passée première ba batangi no malamti. Année o lisusu na début zaki nango bien biso nso yebi toye bate to babenga ki po bana basala ka examen d'état po bazo mbongo bacha na poche ne bazongisa bana batanga ou bien baye vraiment que il faut bana ba mériter bazo éducation et batanga malam. Je ne sais pas so France bana ba otanga non? Oui, ba otanga oui. France pas to ku febele ngano to sala l'émission a na mon place to tche ka chinete mais na France to mona ba journaliste français ba sa be émission msu bana ba kashine ba msu bazala ngo pété pona nga et pas na biso malade on ezate preuve ba ministre wana nyonso tant bango mo kutu ba ko ebele to mona ba ba TV ba pe na ba kashinete mais ba o kanga neto yemo ministre o che Willy Bakonga na ebité c'est fini a tant que ça ba na ligne c'est fini tant que ça ba na ligne so ke bo so na c'est fini au futi mbonte autant até na c'est fini e connaît mo individu a autant ça bana na yeba o kota wana ba autant. Pourquoi pas na bekon msu lelo aleki o eza makambu ya kolandela mbongo una eza makambu ya santé ya bato ou makambu c'est ça que je reviens na éducation ba ponela biso loko moko o bon balingi po bana da minute oyo ya na bekon msu eza privé ndeti ye na ocho tanga ba enseignant na ba futa makaso ibana ba otanga ye minute oyo asala te azana salaire et aza verculé basi par-ci par-là azana ba makangu na ye partout. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise ce qui est vrai. On ne peut pas aller là où nous tous nous connaissons qu'il y a une difficulté, parce que nous avons peur de dire ça. Ce n'est pas important. Moussa n'a pas ces années. Minute Covid-19, sur la fin, ngana yo, na le bon même na TV. Lobi ngamo la côté 0 R. Na mona tapla soda kaingate. Soda accompagne malade des anangote. Banyisa ba raison moko ya bango moko. Et c'est pas bazumbongo, ba raison ça na bango bisoti. Et c'est pas bazumbongo. Bonga nini? Il y a des gens qui copent. Yo si ba sala ngo gratuit mo bo fala mandako boko ta 20 ba sala ngo fele. Compagnie Mbadinga batu ba otala biso indi mabe chers internautes. Comprenez bien que c'est Dieu merci Mbadinga. Allo baraneso mabe sadi. Fongola biso. Merci na ingénieur Aimé Louvi qui est aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas na Gloria Mounian pas les États-Unis d'Amérique. Clarisse Matombe Samokondi na kati États-Unis d'Amérique moi ça maître avocat Yannick Kiwidi. Au moni makola ezaka bien so toko to se faire comprendre auto sala ou na auto loba. C'est ça qui est important chez nous.
okoki kotinda mwana mutu te ke kanga pompe wana teta yo ebo kanga pompe te. Il faut yo nano eba kanga pompe wana po tinda mwana ke kanga pompe. Comment yo moko biki na mboka na biso malade eza na ngote mais o se permettre okanga batu. Yo moko yekaka o par exemple na réunion na batu la tonga po batu caméra mona kozana ngo mais soka ba longoli ka caméra obosani koza olata kyango. Biso to kotaka partout to mona ngo. Na to sam sa sikoyo benga. J'étais avec Irel Tomo. On a matika son na to tamona ba siko. Tomoni bakonzi misusu bauti Braza. Misusu baza awa biso no to yebiki bato ba okatsa na Braza. Mais minute bato ba okatsa na Brazzaville. Na to za na beach. Autorité to na bato normal. Irel Tomo ali banda roloba. Na mona ta mutu na kashinete. Tomoni mutu na kashine ezate. Mais pourquoi bo kanga bato 21 bato akota 21 po bebi bo bima bo sa makam na bino. Et si pe bo zumbongo. Botika bato azonga na bomsa na bon normal. Yonde mtoza minute osa émission mbamba badi ya toza pwani no kota. Mais bango ba kocho yo kota bo ba obima. Yo be chance de comprendre la félicitation là ta nous sous cache pour comprendre malade exact. Oui. Te o la ta mola o comprendre malade exact. Yo minute oso obeli okoko hôpital monene te oza na mbongo mo banga so na kekuna ba olianga po oza na avocat olandela yo talo bake client na nga ou cliente na nga ala maladie te asa avocat ngoso pa yeso déjà lié azaka mutu pour en conclure ngo grâce makola tozala ba responsable to ba éducateur ya masse yo mtu bacho ministre o ya santé bacho ministre o ya renseignement o ministre bacho yo o ya so ya yebake en dehors de ministre ou talibanda ou botama ministre te kolinga onyoko la population te parce que au salela décision ya mutu apeso que il faut ça la kaka bo signer tozana mitema ya bato et de biso mboka na biso malade ezate botika biso tozonga ba activité yango ya pasi bino bozo ba salaire so yoki salaire ya mutu moko grâce à balanga na mboka muke o ebimisi makelele 15 000, 5 000, 10 000 dollars bazu pour voter à l'eau moko. Babimso ba 12 millions, on a 12 millions de dollars à l'assemblée. Lelo oyo ba Sony bureau provisoire o ba tchaki wana. Ba côté la ngosu. Ah Kongo Gelengi. Ba côté la ngosu lettre que non, ba lembo ebele ba démissionner. Tala mboka lokwa Congo. Tala mboka lokwa Congo to ke wapi? Peut-être bino bo lingaka nde bo lo bato linga ba élection tant bo changer biwana loso démissionner pour bo tcha sou bureau il faut bo tcha dans bureau provisoire mususu ba ba organiser ba élection ba jouer ça nini 2023 ole ba jouer ça nini to tika théâtre ko maman to tika théâtre donc pour la place bo kende ezaka ke ezali no so Félix Oazera lobaka ya no ra Toyota to changer ne ka couleur mais comme to changer ko combat to changer couleur parce que ça ka ba teza na Toyota ezaka karo yo yebaka mais bon, on a des carasika. Tu es bien sûr à Carakala. Botika ba théâtre. To message date au liara biso moko. Quand 2 ans. Ah. Merci beaucoup, Dieu merci Mbadinga. Dernièrement, maman Olivier Lembe a aussi recevoir ba comédienne. Après ka ba feti oyo na moni apesi bango ba biloko ba 4 cartons soso nangama ba journaliste na moneka justement Aïcha Okoko. Comment tu trouves ça? Il y a plein de comédiennes et comédiens. Il y a aussi des journalistes. Baza tellement ébélé, mais ils ont un clic moko karabangonde barenyaka karabangonde bakenda. Grâce makola. Ba question mingeza yo maintenant mais peu ça analyse moi mukena me retourner question. Na ba journaliste on so bakenda ki wana. Nani o moni asali déjà vidéo asengi maman livre merci. Aïcha Otoloba. Bomona qui parce que kameza una landa iba loso ba kuvanda te pobeta magam na bango na mutu apie bango na bango eza vi na bango yo sa magam na yo tolbe mamo important ya société wana ya mambo eza ba qu'est-ce que nous pouvons dire eza ba ce que nous appelons des mises en scène ya ba mise en scène ba to ba osala yo lo osala lo mo te non réaliser lo na ngandeni te mutu ko ne na tolo beza ki pembe ba commission rouge ya mise en scène ba commission lo mo maman Olivier apesa bango c'est pas la première fois apesa bango déjà bana apesa bango ni ne changer la vie na bango ni ne changer la vie na bango bazu ba sac à l'os oui bazu ba poisson oui bazu ni ne ko changer la vie na bango muto to tangala azaka ye
artiste comédien noto tanga bazaka bango. Rien ne change. Bala no liango bakina nzela douche. Non c'est ça ni, nzela wese, non c'est ça ni. Yo lo luka ba bongsa vina yota mama bakopesa venir. Oh. Avenir na yo lo luka bongsa ngo grâce. Yo mota bakopesa bilo banda awa tikuna. Olo bayango. Mais soki kana sima otiki yango. Vine zonka obosangi il faut na lia lisusu. C'est un peu porté to vanda to betela mama olia. Muta sala ngo ayebi lo ni na sa mutu mo ka travailler pour na perte te. Ayebi bénéfice azana ngo pa pesa bango. Merci beaucoup, Dieu merci Mbadinga, chers internautes. Vous comprenez, c'est Dieu merci Mbadinga. Papa vérité, vérité, papa poulet. Il y a le barnay. Dieu merci Mbadinga à faire Pasteur Sankara, papa l'émission de Niles, il y a Nzondo TV. Pasteur Sankara, na okabatu so bakoma obenge Pasteur Sankara. Pasteur Nabiso de Niles, na moni Yawera Ngama à réagir par rapport à Arsi oyo pasteur Denis Lesi a salaki na émission ya ndeko na biso Voldi Tambwe Tamba soki Tambwe donc on a dit merci Mbadinga ko lo banini pour ça. Merci beaucoup grâce. Nena le belo moko. Merci à mon dadi papa Patrice Musoko. A lo belo mo na nzembo. Ezala mutu muso esinzamba bwaka ekala. Atrala étiquette o akoma wote na nzambe déjà bwaka ezaka mutu to tanga komba. Abana ko na émission Voldi te. L'émission France Témaï. L'émission Validite. L'émission France Témaï. Comment un bon serviteur de Dieu. Ou les qui n'ont pas fait le baquet. Anangam n'a été. Nous n'avons pas l'accepté. Pour nous avons l'accepté souté. Oh, nous avons l'accepté souté. Nous avons l'accepté c'est le moko. Bazo kanga Caroline ko parola ngo souté pour batampo ezokol. Et là nous avons l'accepté ra yango wana. Pe banda ko mo kompo mo ka no ko mo. Ba ezoka okapete. Un bon serviteur de Dieu. Tu ne peux pas passer à la télé pour nous insulter. Il est déjà koufa, il est déjà boué. Au kumisa, lelo, il a ma casse en loi libanga. Au moins, on a bois qui est bon. Ayo qui bien. On a émission on a bois qui est. Attends comme on a bois qui est. Au moins, on a ala libien mon construit très grave faire un bois raé. Parce que on a besoin de bois raé kala. Mutala la na studio pour nous la libanga. Bien solo. Tanga place. On a l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alors, on a studio pour les libanga matou Samuel, il y a José Ndita, il y a Moïse Mbieto, il y a des musiciens profanes bango babimisa bando qui na te. Papa na biso parti sa boire mutu chaque album na boire mutu moko. Oyo mutu ya boire. Oyo eza nani? Betela nzambe kelo. Chaque jour, chaque album a betara kelelo. Biso te ya boire rara Maman Esther. Donc Maman Esther ko yemba na studio za la kelele. So yende ngaza wana. Banda bana otie so mona tangela combien de personnes Denis Sabimisa. O yebike mo mona Denis net nani. Non. Mais tangela sko bana wera. O ya lobia kufa tangela bana wera. C'est rigola, basé belé. O bourre belé. Basé belé c'est le strama. Tala. Hérité Watanabe désolé tobina donc. So ye. Ya bimisa nani. Azala mutaote. O la sala effort a ok na okufa. Ok na osila abimisa ta mwana moko loba loba kombo na ye. Atike la biso Nzondo TV. Ateka, eza so ya yete kende chaîne. Oh, quelle chaîne? Om no mamulu ba tele émission la abi. Mbadinga ateka chaîne. Oh. Allez ka pa na ye. Menga na yo ke oloba Nzondo TV. Je vous conseille. Bobenga sous pasteur, te bobenga sa père. Parce que lui il parle de tout. Juste au habiter on recevoir pasteur sa père et mener à Zaïsout hein. A remplacer Mené. Adolphe il parle au souvent ma bilambate. A remplacer Adolphe Dominguez. Pour ça l'amsani. Tant que l'église n'est pas combien de personnes. Église on est à quoi? Pasteur Denis biso to ebi atondi sa ba marque. Prophète série oya a tia ba maki atoboli tonga tia maki ayo ko sala ba de église. Série wana ba comprendre un phénomène te lelo ba comprendre ça la soni. Ça la soni. Boti ba fantiko un vrai serviteur de dans la TV. Ah bah non, tu as pas un serviteur de DT pas malheureusement en Mboko. Oh bazali. Ndeti nani? Moïse Mbi azali, Mike Kalambai. Ba misa mokil tangila 3 o ba ningisi Kongo na ndinga mabe. Ya ba filime, ya ba nini, ya basi ndeti banane. Ba musicien profane. Ndeti nani? Ba question za réalité. Musicien profane nabi ke ba ningisi mokil na niveau ya basi ya bani. OK, oyo boye. Moi si boye ba swana ki oyo boye ba publier ndeti musicien profane nani. Héritier Watanabe. À part héritier Sotoké. À part héritier. Oui, na moni. Sotoké ya Nzambe.
Oh, tout qui est Nzambe. Tu peux citer. Personne aussi, sinon, il y a un école en 2020, Anna Bénédiction. On a le 2020 année à bénédiction. Pour l'école en Abino. Ah, bénédiction pour la mitaka là. École en Abino. Tant que école en Abino. Qu'est-ce que école en Abino? École en Abino. École en Abino. Grâce. Toi, va servir de diète en Boro. Il y a la téléphone en YouTube. Nata va publier photo. Il y a moi dans tout ça. Matou Samuel oui. Tellement peu côté to koma. Ah ça boli. Il faut bailler belo bon d'ailleurs aux ala serviteur de dende to mi benga. Tout ça pena ba sentiment. Moi na pasteur aza pasteur te. Moi na diacre aza diacre te. Moi na soda te. Moi na ana do sa bolingo. Asa bolingo na mobile na ye. Asa te ya matu Samuel ye nini. Muso ko to ba publier awa. Abina tiki misina o imela nzambe te. Le on atali générique mo avant na ta générique mo. Na moni à ta place ba kumisi nzambe te. Michel Baké. Lokola nga sita komba bato wana te. Obimi lokola banani. Na to ya Moïse Matuta. So tali émission na Caroline Ikwa. Obuna na to ya Moïse Matuta. Et j'ai demandé à Moïse Matuta et de plusieurs questions à poser Moïse. Il faut que ma réponse. Pour nga kuna lo ba bien so le kine émission na eza émission lo ba vérité. Pour nga même ba misa ondo lo benga ya mokili. Na nza ba ono so ya na ndiai. Mikora mo oyo simbi. So memi kuna yango mutu ana oyembele. Yo pe na benga pe bina fila oyembele. Mais si tu vas mentir, tu vas mingi na Congo et Zaraba au Bobenga va serviteur de Dieu. Ce sont des aventuriers. Oui, tant l'âme au malam au yobike comme on est Congo ma casse au nan babimi c'est les maramtenet nan. Babito jugé te to ti kanza ba jugé ba. Jugé te to landa bana une église. Nana tema na cher, ba passer sur banda banda ti lelo. Nana ti lam to cher te yemora te ya. So za na vage mo na rabata ba intercession dimanche qui tu monta te ate a monter non côté église passer ate en ligne non y aura te. Bah tu écran je ya kuna ba tu vidéo ba tu ba photo ni ya ate en ligne. Tout est possible en Congo. Tout tikako. Ngana ke sa l'émission la prophète Kisha. A out Afrique passe prophète. Ma ekomi makila. A bim selanga mbongo na enveloppe émission prophète. Et moi j'acclame. C'est un miracle. Alobi pe na mnoka lo banini. Oh nzamba lo ba o nyoso senga sa nini. Priez pas même à 2 secondes. Mbongo na enveloppe. Ma ekbongani makila. Bon on peut payer ça. Après ça comme migra malunzi hein. Après ça comme réalisateur nanga. Combien bon? Te ya bibisa mbongo na kaki après c'est bon. Nga za pona tanga mbongo wana. Eh, osamba dinga. Ali yango pe makambo be ba jour ebele moko. Yo muto bimisi mbongo akisi. Yo mto sona banganga na nga sona lebo italinga. C'est mes questions. Sous eli moi kanwa bise. So yo mituna te. Grâce, yo zo mbongo na yo o chaîne na bine futa radio. OK cha dim na église. Pasteur cha dim pa nani. Bo cha bo franc. Ya homme de veillard au prison bana surtout ni pasteur cha ni sil pa kene prison makala te. Mais mbongo za o cha o zo chango wa. Achango wa. Bo tika ba théâtre ko prier sans cesse 2021. Ko ke tu va nous na bana te. Qui chope so lingo yawa meuble obenga noté o revanda poser o revanda pop o moko nga ko chaboy na sambel pendant 5 minutes na kenda so ina ina kabana cha dimo mo na babalo na kabila batu grâce na roya pe boy na mono po vandi boy na pelo pe Jesus da nzam pe sioti foka na ke chon église to tira théâtre ko basala nzambe ba pesi biso mayele na bali bango ba bebisi réputation na catch bango na maramunion so bango na basi bango. Je sais que miseni amokili bakanga na mutuka. Tangina siko ya nzambe bakangi bona mutuka. Tangina miseni amokili o avandi boye azo sa makambu na ye. Aleki na TV kaka bang. C'est quoi ça? Botika ba théâtre ko to sambela wani bolo bateke to sambela te me balembisi biso to baye on est marre. Olingo boya nzambe pona makambo batu misu wa sa. Moi je pas une DVD. Na olobela nzambe te. Est-ce que tout le monde m'a nzamba? Mais nzambe ayaka boite ayaka à travers basali na yango bi. On va respecter parole nzamba tindel bango te. Oh. Mais yango bible lo bala biso to juger bango te po ye moko nzamba o juger bango. Bate ya banani. Bate ya banani. To juger bango te sko ngai pasteur nga zo yiba ngape na ke na yibi. Ne jugez point. Les soumou c'est multiplié ou bien longwe. C'est quoi ça? Merci beaucoup, Dieu merci Mbadinga. Tout le monde qui a eu une conférence de presse, il y a d'Acosta. Au moment où on a dernière base 2020. Tout le monde surtout comprendre après qu'ils ont mais surtout comprendre bien la conférence de presse
elongi ya Davina ezalaki te. Ezalaki grâce Mbisi, grâce Temo, Dacosta et d'autres personnes, mais la fille Davina a quitté. Grâce, n'a eu chance. Na temps où il y a base, où il y a bengi base. Na yambi Kovo d'or. Où azaki parmi les acteurs principaux il y a base wana. Na yambi nani comment? Kovo d'or. Na yambi Malika. Où azaki na kati. Na yambi Fleur Makinis. Où azaki parmi Ekirina Bango. Où bavandara Bango nyonso minute oke so ke omona bango po dile manzaka bavandi. Omoni kriki wana. So que peut dire maintenant minute au monde ba vandi. So nga mituni question moko. Na traga na tourner nga na raté tourner ba tournage fait le king belé. Bon na tourner na Dacosta. Et daki jour na le kana chaîne wana. Oya tena ba page na chaîne wana za kuna ya polémique wana. Donc à quelle raison vous prévu de tourner na yena moi. Nga so ba tournage Dacosta. Chaîne na moi to le kawana oya dobi ba moy base yemo a confirmer. Et dans le tournage. Ndeko nanga eza ba blo mususu to ba mikete. Tala, nga eu chance ya filmer ou ya ozala na wazaki à part Akimbe, à part ba Matika Songo, bato pédal le lot mona qui ba s'imposer na internet na biso ya mboka o babanda liboso. Karine avandaki so ba créer base, ay bo ma base soin moko. Non na mona mta créer base le quoi Karine te. So ya Karine les ablons comprendre moi so créer base. Mais où est la base te? So ezaki base. Bon ça c'est conférence de presse. Kabino c'est bon bozalat. Pourquoi mamsou ba yemso ayete? Pour ani so ezaki base. Peut-être par rapport à contre-temps. Contre pourquoi pas reporter qui pour ça ils n'ont pas obligé de bosser un jour wana. Mon ni bolo ba contre-temps ni. C'est pas une obligation qui bosser un jour wana. Non obligé bango. Non obligé bango grâce. Quant à toi ezaki base te. Eza base te. Ngala sala émission ba lobi eza base. Kovo do espéro non eza base. Au monde itango présent au monde oza ba question sur mutagolo ba mais au BT direct ezate au bombandam. C'est ça que moi j'ai fait. Au là si on a ba preuve mais na vandi bona bi j'ai essayé un peu de parler avec Akimbe a expliqué ezaki boy ah te grâce tembo ezaki neni te ezaki boy so elo amona eza sous base ezanini nazuma loba ya grâce tembo nazuma loba ya Kovo d'or nazuma loba ya Malika nazuma loba Flore bango nyonso bana maloba moko te soki ezalaki base bango se faut pas en maloba moko te toksa ki boy toksa là où j'ai vite compris que baluki ne ba sa racheter na makambo o ba basale baby si ba foyer na ba bimisi ba réputation na bango o yo nango to yeba ki ba musu ba viva wana baza ba basi me ba cassette mususu ba musu to yeba ki baza basa mabala ba cassette mususu to marché moté o to sala na se ya mai eza kwa poso nguba boko poso nguba na se poso ça nini. C'est ça au monde ça n'est pas bandona. Je suis parti au Sabino grâce. Mais malgré ça, tout le monde dit 2 jours passés, mobali ya grâce Mbisi azaki na kinu ala tisi bagi ya fiançailles. Pour na ko ebise que après mikolo akobala et officiellement il y a grâce Mbisi, grâce Temo plutôt. Azana mbali. Oh. Mais grâce Temo za mobali kota amour de la presse. Brian, ce qui Brian. Mibali yango. Balikaka la ba chaîne na bango moko ba chaîne musuba ya mona yango te. Mais yo biti que internet c'est kabona mutu na mutazara na base na ye yo ebi ke kira ba grâce Temo nde batambolaka. Pour to loba bientôt marcher ba moté. Soki likambo eza yo za siro benga yo, benga ka basi. Bague ezali il y a des bagues il y a aussi des bagues à nord. Wana souza nord te. Wana souza nord te. Yo ko ke so ma bague yo pesi réalisateur no ya ka liboso lelo. Na l'élection na TV na bala yo. Ye ka yabi ke non, eza ko mabala mso to salama. Liambanga bon. Eza mbotete. E pas minele ba. Ya mbanga mbotete. Maintenant nande ba fali poupa. Yambanga ya ko lianga bambanga. Tolo ba mamni. Asa grâce Temo nde. So ko ti ba mamni msunde. Asi nande ba fali. Oh zala yo. Nazangai. Zala yo. Nzembo eza te yo lobela réalité bo lobela mama. Wana scénario ya clip. Oh. Mais baemba bon ça m'a fait na clip na presque exemple Temo. Bon merci plateau eza yo to lo belo msute. Mais tiens on a mtuna yo. A présenter mobile. A présenter mobile te. Okoko bala pona sentiment lobobi si je savais. Okoko bala na lelo na mbali na yo grâce. Lobo lobi si je savais.
Mais na songa muke papa olwa neti ba obala neti mabala mususu e wuti oleka na ebite mabala e wuti oleka to ebike ba journaliste musu ba e wuti obala ba comédien musu pe ba wuti obala il y avait de mabala oyo après yango ba makambo ebele bima na c'est ba bali te na bali Jolicia Sampu oh nani Deborah Bouanga boya za journaliste ba chroniqueuse mais c'est ça il faut pas dire des journalistes. Ce sont des chroniqueuses. Na bango ne sonne d'accord c'est inane na libala. Vous êtes inane, vous la bota, ba sala 5 à 10 ans na mibali yango. Mama eza kwa yondo vandi bo grâce na loba même na TVT. Vous aurez payé $20 au kaboli mobile. Mobile pa ka selo makam susu. Même bala bina na pesa ngambongo. Ya iso yo bala nonga bo na lobani. Mabala ngo ba sanda na sali libala au monde bina libala comme nena. Deborah Bouanga na trouvé qu'on libala. Jolicia Sampu na trouvé libala na sali batu baye ba. Bien que Jolicia mutu na to ba na TVT ko. To y banite. Yo kasi batu ba otala biso ba comprendre. Pona yo apparence babala ni to pesa ngo ba inane. Jolicia ba libala potote. Bon bala inane. Les États-Unis. Ba on yo so ba ke kuna te inane. Mbala on a poté ba chômeur. Entre parenthèses, inane. Merci beaucoup, Dieu merci Madira Nebi. Yo solingo loba. Oloba ganayo. Obomba te dernière question na ngapo to kabana to komina suka. To mona internet sango zo yinda kama kambo zo bimakaka. Affaire Saratola na yo ki ba voice moko. Il y a une fille abimisi na chaîne ya Amour de la presse. Babimisi voice. Saratola babimisi voice na ye. Non, tu n'as pas babimisi grâce tembo. Non, mais grâce tembo déjà les cas qui n'ont pas aidé. Tout est possible. Vous attendez à tout. Tout est possible. Ça va. Tout ce qui va. Tout ce qui va être. Tout ce qui va être. C'est que you n'aimez bien. Oyo kata seke baza vraiment batu na yo moyo bimisa blo msusu ezate o bomba na yo mais ngai loko sanga pasi sera plutôt là étant que une femme mariée asa na belle famille asa na beau père belle mère ba belle sœur ba beau frère koyoka ba voice ya bongo nakata moi mke c'est que nous appelons de base bo trita comme base hein ya sera tous les base te na bi o boto le kawo ba buni boko ba ki base ya yepeza bodio base. Merci Madinga. Salut hein. Diego Milito. Diego Milito. Merci hein. Vraiment Nandima ite. Nandima ite vraiment. Merci na dédicace au Markenga. Merci beaucoup Diego Milito. Nga pesi na part ndenge ba me maté à grâce. Ya Saratola mais merci vraiment la considération ana. Il faut mon appeler artiste avandi à lobby bien. Merci na Dieu merci Mbadinga. L'homme de vérité. C'est pas facile. Nga na plateau na ba vérité. Na nga pas obombate. C'est quelque chose à dire na lobaka. Mais il y a des choses au lobby te. Obi qui est bien que pour baza batu na yo. Oh, mais pas mtu na ngati. Nani siko na ba so mtu na. Nde na abo na lia na grâce tembo. Na lia na Malika, na lia na Saratola. Mais na biso na Congo, tout est possible. On peut créer des rimes, et rosa na vrai, mais tout est possible ici chez nous. Oh ça la route téléphone mais téléphone et baby mundela ça te bon si téléphone oh et puis koto ba ça la honte et bon pour créer grâce yo nos abona yebi na rozora anabi petit na zana ne bien na mo mpolo libumu efimbi te montage bota o petit la lo lisem na dimno ka libumu base na super makila na chaîne là faut pas dire ça voilà na maman là tu vas créer so ba benye lesbiennes ba benga ngo kala pas aujourd'hui grâce ça va olingana lo ba honte ça va ba benga lesbiennes kala est-ce ba benye mbali so ba benye lelo yo tu mtaka États-Unis bitera ina pas mninga na mwasi et comme si binote ka yo ya Saratola ne bonibolo oh nani tika boy mais grâce tembo to mona kya ngwati et nani comme nani grâce tembo comment moi ça nani grâce tembo fuga ka ta mulano baba ina somba yo $450 nda una afuta moi mbali te o lobi ba light alliance te to mninga ne mbanda na lobe bonga de matinga na futa nda ngam na somba ba mituka. Arrête cette aventure. Chers internautes, c'est Dieu merci Mbadinga l'homme de vérité vérité. Deux cas autant non. Valo ina de États-Unis baloba ki angosko. Mbadinga za wapi? Tom tu baluka ka banouer moi ça ba. Ya Saratola pe baluki ba inouer.
Merci beaucoup. Comme la souka émission la biso. Chers internautes, comprenez bien, c'est Dieu merci Mbadinga. L'homme de vérité, Dieu merci Mbadinga. Par rapport à nous, surtout au solo, mot clé na yo. Et puis quelques dédicaces na ba, on a numéro de téléphone, pour tout cabona rapidement. Numéro de téléphone, on a appelé ça. On a soli. Trouver what? On a soli nga mona, par chaîne partenaire ba ebele. Mais tout c'était une opportunité na OPC biso. Vous s'abonnez mingi na Matador officiel TV à Dynamo Kabemba la belle femme to ba la Lyon. Bon mon la Dieu merci Mbadinga zalaka wana. Vous s'abonnez mingi na Congo na Kinide et pas Jordan Kambala. Jeune moi beau solo là. Jordan Kambala je te sali. Vous s'abonnez na Congo na Kinide bon mon à 100% star Dieu merci Mbadinga. Vous s'abonnez na Caroline Ikwa télévision et pas madame Caroline. Kuna pe dire merci Mbadinga zali. Tous à la mingi na ensemble HDTV pas mi Gramalu tu peux kuna pe to lexa ba image. En tout cas ba chaîne belle hein. Na tangité hein Sylvie BH te sali hein la kati ya Paris wana na appelle la vie moi sur sanga sous bien te même kolo na mona zongi na kati ya Canada Blaise Mangindo hein oh Blaise Mangi te sali hein so to seki bweka ngana Dieu merci Mbadinga to bien l'autre sekeli na vandi bomo la rap to mo sonné ah Canada nini su Mbadinga na ta wa vidéo bwa ngate oh vieux bwa sula beza libanga oh merci l'homme de Dieu non na personne par mot. Merci beaucoup. Merci Nabino tout. C'est Dieu merci Mbadinga votre frère. Oh nous sommes lobia wa ya malamu bozwa. Ngalinga mi kolbara vérité. Na ibige et c'est plus ça peut battre msou te potoke na moi trop logique. Mais pour na biso poto yebi ba vérité belé télévision za rangonga tokolo banyo sauté. Bat pena mabanga 2021 pena photo bar renouvelé sous contrat. Sponsor officiel ba dégage Schengen 5 étoiles na Katia Paris et il y a renouvelé déjà talara ba dégage Schengen sponsor officiel. Ya Dieu merci Mbadinga. Pourquoi pas na assistance ya Irel Tomo réalisateur nango bomona ba Irel Tomo atika ngate partout na tambola razala nga wana pour la prise de vie. Merci beaucoup et ngala senga binora ke so bo sepel pendant l'émission ba remarque ba ni na pas commenter bo benka grâce makola numéro Mbadinga oza déjà wana to repé sa main so oza serviteur dédié tout la serviteur dédié so oza sapeur to oza ba sapeur so yebo créer ka base tika na base mais lorsque comme ça ba to créer base na ma base to yebi bango te merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. C'est Dieu merci, Mbadinga l'homme de vérité. Donc là, je dis un grand merci à les propriétaires de cet espace, et qu'on appelle comme ça Noël Meuble. Nabiso Bongibo découvrir Noël Meuble. Depuis tous les promesses et missions, maintenant tous les poto la qui sabino que non na Noël Meuble bilo quoi solo des alaka. Donc nulle part ailleurs beaucoup de Noël Meuble. Un grand merci Nabino surtout pour la confiance, la fidélité, ainsi que na un grand merci à toute ma famille. Là je dis comme ça un grand merci à la famille Makola, famille Moutara, famille Bonquete. Un grand merci à toute la famille Nzambi, je vous aime énormément. Ainsi que à Jérès qui l'ont au bras d'or derrière la caméra. Quant à moi, je vous aime énormément. Devoir les alaka, so monsieur Koti, au aimer, au commenter, au partager. Au s'abonner, surtout bah remarque n'a bien ça la biso to cola. Quant à moi, je vous aime énormément. On se retrouve à la prochaine. Bye.